on a mis temps pour se comprendre la comité ah non comprendre pété non comprendre pété nous on va comprendre partout na ba réseau même na ba société non on a comprendre il faut le faire des recherches on va na tano na age on a ça na robunga zagi wapi na ça quelque part est-ce qu'ils ont besoin d'épisode mais na quelque part na vendre na place no kwe ton chef non kaka te parce que non oui madame azali ki moko potulinga mingi pour na famille toza wa 5 baba si bazami mibali misato abiki na keveli poto ebiki ele tante bato tout baki na veza bongo kuna na mape susu ya musicien na ngai sule animateur Skokoto na raisonner leki a omona na te na ebite so ba lefaki ye esala na passe ntengo fana na ntela mokono ipe krimi bango yeyo ope e onde ipe krimi non uzoke mwani nyongo ile kunyika musima kazi ya leader na bayo obenga no leader te obenga no leader te problème ni obenga no leader te longwa no mwana leader déjà bando benga déjà boss non au déborder déjà non pour l'instant falloir na za mosina aza mosina yo ouais et pas biso na ebio yo yeke pa na ngata ke musicien o matela ngata non s'il vous plaît papa Danseuse nani? Si, la yobi si la danseuse na. Si na yebi alongwa d'orchestre kala talamto alongwa déjà kala na yebi susu te alongwa d'orchestre kinda alongwa mbote bana nzambe nyonso ezangai wabino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Juluric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste de monsieur Amouneni, t'as la trône ya ba marié, pas table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso, verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya maï ezali. Et pas na biso, ba pesa amutu champagne na verre à maï parce qu'on a tout. Ah, ba protocole ya boy. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso to mettez en bas. Parce que tous ont le merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House.
c'est tongo moi la vie parce que jamais ce qui moi c'est tout mobile ezobota te mbote balani nyonso bolandaka biso na kati ya notre chaîne chez biso télévision en tout cas tikete nzambe alola pamola bandeko nyonso bobaki papa Eric azomona na te prophète Eric azomona na te boyebi ke à chaque fin de l'année nazaka vraiment na ba retraite nangai et Dieu nous a fait grâce et retraite sili et puis aussi santé ningana kinga et puis encore une fois quand tu lobaka ke mokili ozaka na ba problème nango en tout cas téléphone sur ekendaki ya na zosenga bandeko nyonso na ba programme pour na ba prière musumu doit ba benga kinga na mseye bango comment to tchede ba programme ya ozo ba prière peut-être oyi ba quitter les téléphones ici ezong et monanaki donc ça dit kozonga te mais il y a na bato mawa mususu balikoy papa roza mabo pamba te téléphone mususu vraiment basunga kinga ya kosomba téléphone et puis encore une fois bandeko nyonso na voilà programme ba prière janvier na baki ezali mois ya sacrifice pour nanga vraiment on va prier pour tout le monde ndeko nyonso on en a un programme nzamba pa mo bandeko nyonso pe ba kanisa yi prophète Eric na moi secret na moi eloko monsieur papa faites zo kondi biso pe to ko sala nzamba wa pambola bino ebele ba bonne année ya bato nyonso en tout cas ba tout le monde bonne année na bino bonne année na notre chaîne chez biso télévision bonne année na notre DG Chiki Mukadi na notre papa Gabi et puis dans notre cordon na combo ya papa Denis Mosolo na combo Dea papa Eliash et puis aussi na Israël Monzo tout le monde na Deo encore une fois dans notre DT na combo ya papa la Zara Zoïba et puis tout le monde en tout cas ba manager nyonso ba louange tout le monde ba maman Ouda tout le monde en tout cas ba bonne année na bino et puis na encore une fois na bosalité maman Wech ainsi na Thomas Fabien ba bonne année faites les qui mais ba problème ils ont continué je crois toi qui na vie des recherches moko ya ndeko moko moisi abunga depuis le 31 décembre mais yé patala ki yango abike non ya bunga tazali yé mo yeko bima yé mo abike non elle a des problèmes au faloba a vie des recherches ba saliza le kuta a mokolo et angel c'est sur place à outil de alingi pe ba bengele ya na ye a expliquer place o ya zali za mona mokete mais avant que to benga ya na linto landa il est très bien na boké nyonso mbote maman mbote boni naza bien oza bien oui comment nani falon ama falon ma falon to sambela oui Zambe amakoki na nyonso merci pour na année ya siko opesi biso merci pour na démarrage ya sika totiki moment o na sala boko na yo yo nozali Zambe ya bamvula ozali Nzambe pe ya bane merci pour la faveur na yo na komunesi na par la foi j'ainsi prie amen ya falon oui tozaki ba photo na yo à vie de recherche au bungi bana le 31 na habité ba l'évacuo et puis ozalaki wapi nazali na quelque part mais eloko ngamo on a mis tambo sama pona na comité na comprendre pété na comprendre pété nomoni ba kombo na nga partout na ba réseau même na ba société na mona kombo na nga ifala ba luka ya vie de recherche papa na nga tana na age nga na za na robunga mais oui au bunga parce que et ba biloko ya ko enlever bateau comme peu moins mingi pour enlever bateau oui ezalaka ti lelo oui na robunga te jamais na robunga ce que ozaki wapi na ça quelque part est-ce qu'ils ont besoin de sauter mais na quelque part na vandi na nga place mobwe na kende depuis le 31 na ye na nga place mobwe na vandi na ngai yango ndi na ye ana biso bino na kokobunga te jamais na kobunga te ata mokolo moko te na kobunga te ata na longwe place na ke na butu ya ndenge na kobunga te nazali na omonana nazali naza partout boluki ninga na web no nga na buko do cha vie de recherche yango na ye a fo bengi na nga ndeko na nga mbali na ye biso ke papa na kobunga te jamais na kobunga te ti ekomi na ba TV bo donc eza de na omona o de suspect bo cha vie na nga na kaka to chef no kaka te parce que non parce que oui madame je crois biso to kena koluka grand frère na yote c'est votre famille qui était venue chez nous parce que biso to za télévision moko bat balanda biso pe moi mingi nde yango na to mona ki a vu photo ba pesi biso photo a che ya vie de recherche nde to mona oui ngayo ngamona yebengi na grand frère na na yebise ke na bungi te na zali ngamoye na ye bon pourquoi pas au lieu oya pas ni to kena directement pas grand frère na yote oui c'est pas nous au passé non et pas na biso le ko directement kuna
Et pas grand frère. Mais il y a déjà, il y a peut-être des macabre, nous toi, il y a qui au bout de bonga la bungi. Ce qu'on a qui ne connaît pas maintenant, t'es, n'a mon aïe à moutonner, peut-être à publier un des partout, tu n'as réseau. D'accord, faut n'a bim, nous mon aïe boy. Abe en canai, c'est à mon anga, le voisin a poussé un ngaïeux, n'a bunga jamais. Bon, d'accord, pas de problème, ma fallon. Si vous avez qui wapi, avant tout bien un grand frère, vous avez qui wapi. Et puis au bimi, les 31 décembre, tu vas qu'il n'a veillé. N'habite tenir nos guénés en veille, limbisanga, n'a titoyé au thé. Même pas veillé, boy. Na kenda veille boy, t'as sur la bien, n'a pas bien que veille, mais la kenda veille boy, t'as na copine dans la vendre quelque part. Oh, donc yo ko lubina n'a ko ke veille, tandis que aucun n'en veille. Na kenda veille, t'as na copine na mec na ngai place mo, tu vas na biso to meli mo ko to sisi. Na kenda ngai pani la vendre na ngai pana. Na âge na yo, est-ce que d'abord non au samela? Pardon en tout cas, s'il vous plaît, non taquiner au thé, mais to sous la kaka. Est-ce que yo samela en fait? Mais obimé pas na bino na ndako le 31 décembre. Au boké veille, nous avons un rendez-vous. Il y a bien un lingala souvent oh soyez rendez kita. Donc il y a un rendez-vous. Na mec na yo, mais na ndako idée na ba ke babike moi na biso ke veille. Tant on a mananda ko la kaki nani ko ke veille. Dans quel grand fan na nganda. Bozaka no ba na beau papa na maman. Bon bazala maté. Voyageant mais na grand fan na ngandi na vanda. O botika na kata na. Tikala na be ndi grand fan na ngai. Parce que tant on ba no ke veille, ozalika na teni o to zana teni mususu. Ouais, nazalika na teni o. Ayandi mo maboke na veille na teni oyo. Ibo za mabe? E mabe te? Nazalika na teni o. Na butu mobimba, olali na teni oyo. Tena kenda veille après veille ni la ki makam na ngai. Veille na biso umela na on formate après veille na ki na makam. Donc to ba gaga bonne année silio lo ngwena otiko biso otiko samela. Veille sili pena nyo surtout veille sili à 2h 1h de RV. TV c'est ba 1h 2h. Te abiso sili à 2h. Et me sili à 2h. Abiso sili à 2h, ma 2h juste ba clôturer veille, ba to ba lali ba tikali ti 4h ba maman ba ken. Mais 4h ngalo rose na ngate na bimi na ngana ki na makam na ngai. Kine makam na yo? Ouais. Mec na mto ko zo yo to bozala ina ye na ebité. Te tozaki na yete na benga ki ayezwa nga place na zala ki toki. OK. Yo bando kenda de sans signe sans suite de yangona quand même il faut quand même azala quand même inquiet parce que mutako mal le 31 décembre les premiers moni était les deux à moni était quand il faut inquiet ko luka za pétition na parce que ça les ki na quel que soit mais na yebi ke na zonga ça te ga publier ngande a publier bon ti na réseau quand ça publie parce que au melinde au problème là que au mel so so ata mardi sur l'idée plutôt ils nous attendent moins bien mais au mel jusqu'à présent parce que oye mbamo e ao donc il y a pour le c'est que nous batiko luka yo ati ko luka nga na bungi tenga yo ati ko luka nga. OK. En tout cas, bandi balandi biso to sala comme ça là selon ndenge mutuye moko à lobeli. Je crois biso tozwa ki mbela d'ailleurs avis de recherche il y a ndeko na biso le nom c'était encore Fallon. Mais maman Fallon a dit que atalaki yango na réseaux sociaux atalaki yango pe na télévision na biso ya chez biso télévision na TNT a sepeli na comportement grand frère na yeki za mwana mukelo azaki pas mec na ye yango leki awa ba benga grand frère na ye bisa place o azalaki batika kolukia za mukolo na pas ozominda côté azo pe na onda côté parce que pas na ebona neza le 31 janvier c'est non ye na ebita tanga classe to tanga te bon wana na nazo choqué te nazo loba en tout cas papa on peut se conseiller sur les qui a 5 puis amso que ve faut qu'on kende bon wana makamna bango ya famille na bona ebité et là on y est qui abima le 31 pour azonga retard to bango awa na sima pip to la sports publicité pour sima na to zonga mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama leti mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat
Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci bandeko balandi toto dans sport publicitaire bandeko nyonso na bano beta sete na zeno na programme prière depuis année passée au moins na obenga yote téléphone bayibaki encore une fois téléphone mais na mawanzambe na zu téléphone momentanément bandeko ya mawa balukaka balinga prophète Eric oza na somba téléphone je crois ngayo nazali en tout cas oyebi ko zala programme na nga ba prière na yebi batongo so benga na ba ko na programme prière so na oyeba bo benga parce que mois de janvier zali mois na nga ya ba sacrifice pour la prière pour la mutu nyos pour mois de février peut-être que ni vous avez payé moi parce qu'il faut encore il faut encore sur retraite merci beaucoup tous naza nga imo côté naza nande ko mobali oyele biso likambo ya vie de recherche ande ko na Fallon papa boni Izagate. Kasi ile episode vie de recherche. Yango wana kasi. Pour ceux qui nazana kimia wana na mwile kinanga. Mais na sabu na kimia te. Kasi ça vraiment mal à l'aise. Kasi on to bengi yo, moto biso mne to bengi yo sus non? O yele episode vie de recherche avec no Fallon. Biso peut to sali sus ba recherche on to bengi yo non? OK. O yele episode vie de recherche mais to no ba question te. To ba question te lekina yo Fallon. Aza 4e ya famille. Fallon aza 2e. 2e ya famille. Aza 2e? Oui. Nga ya liboso. Yo ya liboso. C'est un musicien. Oui. Na yetu so na yebisaki yo. Ouais, na musicien, na leader. Na pena na orchestre na munene. De na zabo. Vous voyagez. Na voyage rapé bamboka déjà libanda. Na kendaka. Qu'est-ce qui fait que Fallon a mabanda abima les 31 et bon il y a la carte qui n'est éveillé. Banda ki est-ce que bon a un problème hôtel ou quoi qui occasion ko bimate na le 31 décembre toyo au tchake mal à l'aise. Azali ki moko po tolinga mingi. Pour na famille toza wa 5. Baba si bazami mibale misato. Fallon iti azawana ti abimaki le 31. To finga été to bele ma BPT. Alobi ki na ke veiller. Alobi ki na ke veiller. Po to yebi ki le 31 ba tutu ba ki na veiller za bongo. Po na ko longola ba masumu mususu o ezalaki ba makambo ezalaki. Fallon na ke veiller. Pour les premiers non on a un concert, faut na beta concert. Na beta concert na bien te. Pour na ma pe susu ya musicien na ngai. Sule animateur. Ya boaka kamingi. Amona nete. Le concert pena mto pesa pena indusa na concert wana pena boaka azate po ba bazaka wana ba mo misusu do yo yebi ne makambo ekenda rappel. Sans cynique. Parce que koto na raisonner leki amona na te na ebite so ba levaki. Donc nous avons comprendre pour mboko ekomaki ba le premier ba le 31 ekomaka ke yo ba bazo bomaki boye toyokaki boye ba tutaki boye sku tozoyeba te aza wapi Fallon aza wapi ba mama ba papa bazolela luka yo mtu ozalaka na ye mingi aza leki na yo partout kendaka ozalaka na ye sku nazoyeba te non ça na kene na souci mo na kene kuna tuluki to mona te na kena maluku kuna na tamboli community nga na tamboli nga beati community na tamboli pona luka leki na mona na ete ce qu'on évite so ba bomaki so ba salaki nini no ye baté donc et ça la na passe na mtema banda le 31 tilelo. OK. Papa mona na ete c'est que moi je veux seulement te rassurer quelque chose ça na yo na apaisement. Non, ça n'a besoin ni les que zo mona na te ngana za na kimia. Ça na kimia parce que oui qui pas na biso peut aussi ba recherche. Mais si na ile boy na bule ki na okuta ye. Kasi si bo bengi ngai na téléphone ki na ya. Na kasi ki na okuta mais na okuta. Non. C'est juste ngana to d'abord to so entre biso mibale na yo en tant que pour grand frère, il y a la personne, il y a Fallon.
ou bien ça deuxième ça y est liboso il y a mi balé c'est qui balé qui mi qui bazana sima il va remplacer au ya maman bon pour maman ça en voyage maman oui bon bazana voyage vous discuter le moto gagne la na joana fa ça on a que bête on a 20 ans na ko bête sous d'accord atazane mineur mais non mon là qui on a né qui n'a qui non mon selon habillement na est-ce que mutako ke ve na bi kan mon là qui ala te ngeni ndena kana iba falon azaki na jip ya jean ayebisi ngai beti na okoki kozwa liputa epa kamai nanga na bakisa likolo omoye nafongola valise ya mama nazwa ya bilamba eza te na okoki epa camarade na ngai nazwi liputa na bakisi yango na tokende nakende nazwa ye nakende na ye veye me okobima boye te tala kaka babutu boye yo te nazwa liputa epa camarade na ngai boye elamba likolo ya malili ona ozwa kaka kuna epa na ye na biproblème te mais ntongo osala nini zonga potongo déjà église esila ba 4h ba 5h wana ba sepela bazoganga wana oya kozonga na ndako problème te ya kobangela nga te nazali kuna ba doute ponga lala na nga vérité nga pena ko concentrer par rapport au concert na nga no beta les premiers donc nazali na concentrer na nga na parler falon na bimi akei ti siko falon bala le 31 mois qui na qui veillons invité ceux qui continuent na ngo kaka ti le lot comme le 5 fait je continue ka ba camarade no ibango pour tout dans le but qui n'est pas camarade pour nous pour te faire moyer ba quand même bon na n'est pas camarade ni mon con aïsenga ki falon na yaki ate mais na yebi petel nga ki pas camarade ni no ya que je les puta mais na ko tuna ba relation na ye o nga na yebi o nga ya na yebi na ke na ki ko tuna ba bi te falon na yaki ate na ke pas o falon na yaki ate tina benge ba mama na yebi si bango tu luka e sala bo ana téléphone te église o ya ke na ki fe yo yebi yango église na yebi bon ko na okende ko pasteur te na kende kuna mais ba mona qui était bazaki ebele makasi na église donc yo ba pasteur ko bando tia ba kate ke atala sœur yo atala ba frère yo bango baza concentré donc ako ya pa yaki na mais pasteur amone na été. Merci beaucoup, merci papa Béat. Je voulais seulement te dire quelque chose que Nzamba Sunga, je crois toujours bien deux agents qui ont crime vu que vous avez la confiance dans biso on met pas encore une fois tout ça toujours la recherche on a hein obaye pourquoi na baye ponga na nzambe skotino bo benga ba agent na IP crime to kina bango susu wapi non on a tambol da partout non biso biloko wana to po collaborer et pas na binoni na zaki siri ki yako mona na kaya na lobiti zala siko na kimia po chez biso TV na ibi ketina ye na chaîne on a ko tika photo avis des recherches aleki na nebeka omona ko ti yoko mo lo yebisanga ba bangambu susu wana non parce que non parce que tant on a tika vie des recherches et là liboso un temps to check comme communiquer ba to pe crime ba yaki OK ba yako trouver biso comment bino bo sali comme ça pourtant bo intéresser biso to on a besoin toyo kapenza ya na imoko propre voyez toyo ka ine mo propre parce que wana c'est ça mambo l'état ya mamna biso te pas biso travailler na bango ela ne mabiyo to benga ki ombango ya ba pe crime oye ba ya koloba ne ba ka ça dit ba interroger yo o répondre bango puis baba na ko une fois ko ça ba recherche ya makasi ya ko ba parce que les kazali ya mabete c'est pas mauvais mais oui que dans ça on a des problèmes ne ya musicien na nga ya animateur na nga wana non toi arranger non d'abord comme non ya pour yépe a mona na te parce que toi arranger comme banda le 31 wana perso mona na te parce que na mo banga famille ne pe ko ya boye na mouvement ba komi ke mwana biso yembaka awa ndenge ni azomona na te to buleke bo voyage faut to apena préparation voyage est-ce que vous avez une famille azomona ngo vous avez une famille mais c'était pour tout na koyeba que ce na kena famille na bango te na kena famille bango ba pe ko lukote bango pe ba ye ko lukanga na te même mwana bango a pas na ngai musicien na nani mwana na bango ayembaka pa na ngai mais ce que famille na yo ma brisque te non ya famille na bango te non ngamba émission ngamba ta pe crime s'il vous plaît bon côté c'est la biso ba ya pe crime on a rapidement ba ya parce que le kola ya falon
azali awa, ça sera plus mieux que beaucoup de services bango parce que ameka peko azali kinaye puis azana 20 ans azape mona moi si faut quand même ba yoka ameka peko expliquer pour que ba approfondir encore une fois ou ezalo ko la recherche on a ya ndeko na biso ya Fallon Obimaki depuis le 31 décembre jusqu'au nos jours où tu y a zobosa na bosa pas zobunga bunga lelo eza déjà soki les 6 ce peut les 7 na habité en tout cas zobunga papa aussi aza un peu moins inquiet. Beaucoup de personnes vont taper crime rapidement, s'il vous plaît. Papa, pardon. Papa Biet. Papa Biet. En tout cas, s'il vous plaît. Comme aux Obanga, quand on a fait un taper crime, il y a un fan à hein? Ne te dérange pas. Fan à noir. Hein? Beaucoup de personnes taper crime rapidement. Ok. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, papa. Papa, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît. Bon fan à Fallon. non, papa, s'il vous plaît. Papa. Soule. Papa nangai. Papa. Nabibo yezela nanu. Zela. Fana. Soule. Yo na Fallon. Zela kat nabi fana te. Oye, so la vie de recherche. Mais ça na kimiat. Fana. Fanda nanu. Fanda zana kimia. Zala pena na kimia. Zala na kimia. Zala kimia. Ok, merci beaucoup. Fallon, non, vous voulez au coup, le fait que au coup, c'est tout. Papa nanga fanda nanu. C'est là mon hypercrime en bangoyo. Ou peut on est hypercrime. Non, ça na kimia. Ba Jean hypocrime de ba yegle biso na jeep. Je crois oyoki kabase lisai wa libanda de ba yena bango do yo fanda. So ba leva ki bino mi balé. Non, kai zelate. Zelate. Ozo bangani. Biso travail raboy. Hein? Je crois que tu as Fallon. Et puis aussi Tozana mais c'est Soulé. Az animateur na ngai. Il y a un animateur na. OK. Tant on a besoin de des recherches. Tout ça qui na recherche en mais ce qui avec les Kamomoko, nous avons vu Fallon. Il était venu ici chez nous pour nous dire que Azam on a mokete abongite azali. Bon, Azam Mokolo a 20 ans d'âge, je crois. Il a des choses à te parler en face comme ça. Aïe, ça bisonyoso azaki wapi. Et je crois mais d'après Koloba et Rosala bien makasi. S'il vous plaît, n'engo pe otika ina na loba. Fallon pe famille passe. Yana biboye. Problème est à télé qui m'a loba. Osaki wapi? Nini? Uzuke mwanini mwele kunyi kama musima kasi. Problème ke loba na. Nakenda ve, na biso kenda na ve. Na mele kenda ve, après ve na zakina su vandene. Yona go biso ke na bungite na zalinga leki nunga yo. Zala l'aise, zala non l'aise, pardon. Faut zala l'aise, expliquez-moi clair. Vous allez peine à l'aise. Je vais expliquer au clair. On va dire que wapi. V. OK V. Parce que V on c'est trouver que fanda na sous les ndenge. Tu as passé la journée, il y a un problème. Et bon il onyezo comme ça makazi. Bon yebisanga nanga. Si tozo luka yo tout ça il a des recherches partout, nyonso. To tamboli 24 et commis nyonso. Donc yo peut-être aux alaki nous mona na yo, aux alaki no à l'aise. Ngai na yeti. Kama moni bongo ya moni na yeti. Ou publier ka tina ba réseau. Yes ki ba sala bon. Oui que maman bien attention. Na yebi. Et oui autant yo ke kana yo. Pour akufa to azana. Et boyo pindo yebi senior sona tu po yebi ka ya ko attention. Oyo zo même sanganga. Yo ki ndese mama makamu sona tu po même sanganga. Po ta ngoko yalo bakena ko ina mamutu neza o mfala ndo mtasali. Ya tika blog on publier nga partout en so ba ya kanzirwa na bongi. Ndio mwa mungo ba muke mwana mwa 4 ans on publier partout ce que ça la bon. Mwana mwa 4 ans on tinga tina réseau qui nous déposer ba peine ba la police ata ku baluka. Ata ku baluka mutu ya vu des recherches de tomboki mabe au point. Ngayo Fallon bando luka le. Bon, maman Fallon, je crois il y a un autre retour ma question. Uzaki wapi tozali na nani posa na ngande ya mwana allo ba très bien soulé azaki pa na azaki pa na yo normalement tozala ndako normalement non ndako masa musicien ba musicien normalement musicien nani ya leader na ngai
Kobenga no leader te. Donc, Kobenga no leader te. Mais c'est problème. Kobenga no leader te. Non, Nous mais- on mwana leader Non, s'il déjà. te plaît, papa, Maintenant benga déjà boss. Non, non. Pour déborder Mais déjà. non, non, pardon, on ok. a bien gango. Zela non. Papa, non, s'il te plaît. Maman, moi, c'est la nane kimia. Parce que t'as le kamouboete na ninité. Ça, si on a pas dit boui, il y a batik. Non. Papa Soulé. Papa Soulé, je crois. Papa Soulé. Oui, chef. Avec beaucoup de respect, on en peut ça yo. Je crois bien. Yon deux animateurs nae. Oui. L'orchestre nae. Ok. Donc il malembe. Oui. Fallon, yon a Fallon bozan ndengeni pour ayo femme pas na yo. Pour l'instant, Fallon a mon cinéma. Aza mo sina yo. Ouais. Moi je suis ni même pas na bango pesa gimbongo. Fallon azamo aussi na yo. S'il vous plaît. Papa. Et pas biso na ebio. Yo yeke pas na ngata ke Papa. musicien. On m'a dit la ngata Non, non, c'est le malembe. Pena ni ngake makas pour ayi baka bien. Leader. Hein? Ayi baka bien na liste de voyage azam tali boso. C'est là ma fana. Leader. Et alobi Leader. S'il vous plaît. Bon, tu as comme malam, tu as la fête. Fananan, s'il vous Si on plaît. avait pas besoin d'un peu tout temps. S'il vous plaît, Fananan. Leader. Mais chercher, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Ok, d'accord. Pardon, s'il vous plaît. oza leze Tala. mwasi na nga. Zela nano kasi zela to malem. Lobanan. Oui. Na terme quand des alaka et fait déjà linga na moi si comme c'est déjà moi si na. Fallait nous moi si na les 31 ba vers ba 4 na recevoir qu'appel na et on a bien qu'on a parlé vu qu'on a na zanga moko au sel nga moi des na fête tout comme ça à sali to passer journée ensemble ndé na ipse que au cause on non, il s'est décidé habiter ah to pas sur 3 jours 4 jours c'est pas un problème cause na biso. OK. Et on se les nous on s'est décidé non vu que ça peut moi na bato après tout. Dans ma vie peut aussi des recherches comme les quand même yo mona ki Na yango. mona ki yango il y avait na mona ki yango les samedi. OK. Les samedi. Il est kilinga mon peut vanda na epeka bo. Il est kilinga na oh yo ba ko mo lukisa yo. Na bona ngeko ma grave c'est mieux ozonga. Na zongisa ki Do ozongi non ozongi c'était parce que il était en tosari spot publicitaire binanga que non enfant ne pas noti les 31 na habité ta ba fête zana. Mais yo lobi ke ozongi ça mais ya bi zana pas non les 31. non alors pour l'instant na zongisa ki lelo na tongo. Na tongo na epsi no Fallon zonga nous peut-être que ba luka yo ya ba musufu. Peut-être ba ko to monaki o monaki nda de recherche yango no osundoli. Malembe papa. Zela. Papa on a nzoto. Papa na ngai. Osange le côté na biso. Na biso osange le côté. Moi j'ai oublié. Papa boyete. Zela na. Super. Tezobao. Obe nga soko. Bana ya mbajo musuma na sala mabe ha. Sebo yaki no na professeur linga leki na ngai. Obi to ya fo mutu na ba kanda no be ya. Yo. Na ko beta on. Na la maîtrise. Papa s'il vous plaît. Papa boyete. Zoba nyama. S'il vous plaît, papa, go benga mutu zoba nyama. Aïe yo. Non, pas ici, s'il vous plaît, papa. Mais ayana ndakuté. Na évite soit. Ça va pas na zongi si yango songo mona nga trop. Na ko zo pe kepe libela. Ye ba yo sala ngai. Ngai na sala yo kebana. OK ngai. Non. Voici on tokenda na ngana chona ni sokenda ngo. Non, pardon. Ba ninga ne ba boyi ke lide ngi nyocha nani. Na zongi so na nzela. Na bité fois kende. Na zongi so na nzela. Yo continue ka bongo. Nanu voyage oyo ya no chayo. So mabe on na sala onde yango. Non, c'est là s'il vous plaît. On a boy so voyage wana. Na zongi so na nzela. Na zongi so. Papa fana non, pardon. Soulé ça. Ngai hein. Même il faut de maîtriser. OK, d'accord. Il faut maîtriser. Beto wana kati. O beta ngate na yebisa yo. Soulé. S'il vous plaît. Moi je comprends. Casté. Non, comprends des lots mots. Mais on va signaler ça. Fana non, Soulé. S'il vous plaît. Beta yo. Papa. Papa no beta yo. Ngai ba jirote. Papa s'il vous plaît. Papa. Beaucoup ça. Na ça ma bébé. Ma belle, on sait les lignes. Ma belle, on sait ma belle ligne. Pardon s'il vous plaît. Non, c'est là non. Soulé s'il vous plaît. Maman. Non, ma belle, il y a ça, non. Non, maman. Alors, raison.
Boyete. Voilà, non, non, s'il vous plaît. Fana, non, s'il vous plaît. Non, yo fana bo. On est comportement on est comportement grand frère nanga ozo simbe on le bali pour Selima de. La bi fana non. Non, fana non, falon. Kana na maîtrise S'il vous plaît. Papa, fana non. Non, le Soule, fanda. Fana, mama fana. Mama fana non. Fana non. Fanda. Fana, et puis fana non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La première chose, yo il a fait des recherches pour nous le Fallon. Fallon y tu peux pas agir au nom ou agir voilà. Aux leader. Maintenant l'idée avant c'est là non que malé. Oui, pas de problème. Pas de problème. On a mon ami. On a bio kana. Mais mon tabazamba. Non, s'il vous plaît. Ngobenga tabazamba. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Yo peso atem singa non na bitumba yo. C'est là, Soulé. Nga peso atem Soulé. Boyete. Soulé, je te dis retire-toi. Soulé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Boyete, pardon, s'il vous plaît. Et là, il d'abord yo nga dans les 4 chemins pour toujours ça là. 4 chemins. Vous deux. Vous avez ma bé. Même yo zamabe a to bandi relation na mobali moko quelconque parce que pour na kolinga je crois au monde na orchestre yana yo même si tu as 20 ans mokolo tu es encore chez vous sur le lot au cas où ba ki ba lever tout ça ba bomi yo tu es une mauvaise fille pose aux les devant ba que non vous avez pas vous avez un mec nanga mec no depuis le 31 na habité on a ma bé ma casse les lots baluke les soule na pour na fallait pas baluke les il fallait que tu mettes ma bopo au chibi so muno kwa ma casse nande ni na baluke te nande na baluke te na baluke yo komo baluke la ngai ba ya soka si yo komo baluke la ngai on ma be ko baluke la ngai na baluke la ngai ko ma ke grand frère na ngai to te ko ma ke grand frère na ngai bo ça ma bino ba femme na bio pardon s'il vous plaît s'il vous plaît ngana ngaba ko côté moi j'aime pas ça yo mo ebingana na mingolo ba te OK na ibe bien te d'accord on vient on mine pas papa papa Soulé papa na be papa Soulé papa Beati ouais pardon te di misangai papa Beati s'il vous plaît tikana te attaque prédicateur de l'évangile c'est que tu as fait sur une l'état ba okangayo tu as fait l'enlèvement. Tu as enlevé la personne. Mais pas à peine la maîtrise. Il y en a lobby noté. Il y a la maîtrise. Tant que yo moni ya bengi yo à partir de 3h sur 4h. Pour nous sommes balé pour besoin bolingoka et bino lukuta. Il y a bi 2h bi 4h. Pour dire bolingo lukuta. Donc il y a soko ça dit bi o akoso ça dit o kosana. Pour bolingo ezana ekena musikate. Pour parce que vous êtes encore des jeunes. Na kati ote me ngape na souci na ye. Pour abaki pour mona na te. Oui na yebi yo nengo lobi lobia. Sikoyo yo to lobi ke uzana souci. Voyage yo esenga kiki azala. Non papa. Kuna wana makamna yo. Na ki pe na soutenjo ane mutu to tsa souci na mutema ake koyemba. Yana bi wana za makamna yo wa makamna eta makamna ngati. Notala yo. Mabe yo sala ngai. Ta so na mona pesa nga kanda mona niveau moko. Yo mutoko silikela ngata te azolo bana ndenga bien azolo na bien tango yaki na mouvement nga na yebaki yo tango yaki okoto olele pa na ngai te leader bet na yeboye na kota mouvement nga na yebaki yo mais présence na ngeza ki vagence ya pas quoi non Soulé yo ya yo vagence c'est là Fallon ta femme de fan nananu ta femme s'il vous plaît nga awate so bolo bunda bo malibanda s'il vous plaît fan nanan likambo lobi oyo photo na ngo très bien c'est là fan nanan fan quel vagin lobi nini bande loko lobi te tika ngai tika mona toute la question je crois aux avez besoin les kino yé merci hein sikoyo OK na subasima likambo donc il y a quelque chose ezali caché peut-être éviter normalement oyeki uvanger na kati ya orchestre na ndenge nini mission na ndenge nini c'était quoi eza pasi ya pasi pono lobango yeso na lobango tout monde so na vai na réseau nango na batanyo surtout na passé na ye na ko ata mutu mo boyo bo mata na bandenge nini mo bo mais
ngai monsieur mal a compris. Ni mabi osala ngai. Dana se tokutana na wapi? Tokutana wapi? Tokutana na wapi? Tokutana wapi hein? Zona temps raisonner. Hein? Musicien ya yo o wanga na zemo akufa. Musicien. Musicien danseuse. Danseuse tout musicien. Oui, ce sont pas ça danseuse na yo. Le ba bien. Wana batana na batana ndo kipango te. Mais c'est très important que na orchestre na yo. Wanga na zemo non? Danseuse nanga. Ouais? Nani? Onga na wanga na zemo. Hein? Mutu mabe. Danseuse nani? Si la yo bi si la te. Si. Danseuse na yo. Oui, si na yebi alongwa d'orchestre kala talamto alongwa déjà kala na yebi soutien alongwa d'orchestre kinda alongwa papa alongwa qu'est-ce que ça ni problème d'éducation S'il vous plaît c'est mon ok d'accord bon c'est là non pas s'il vous plaît non non papa papa, si on expliquer la kimia za mobile. Mais allez l'hypocrisie. Ah, bêtise. Allez l'hypocrisie. Fana kasinan, fana. Non non, ah, ça m'a bécouné. Parce que si lango akenda wapi. Mais quoi il s'abîme? Akenda wapi? Tu y as bien loin depuis quand? Il pas bien yébi. Déjà depuis Galasso. Alongwa, si la longwa. Yo bomisa si la non. Bomisa na ndenge nini? Nini? Ya le bano si la longwa musique alors ba bien ki ngani na bono yemba soutenir mo bila soutenir longwa asa grand sœur na propre mais alors na ma propre grand ene mo asa grand sœur na propre et ça yo 8 ans so so peut de mission na osala na orchestre ya ko bima na ba finyoso ya orchestre et comme na point ya sœur na o na zema ke longwa zema kufa obla na yeba ngote si la kufa ah bon. Non, t'as un sauce à mambo, vous n'avez pas de soucis pour la cause de quitter la kufa. Yo bien ngote. Ah, si la kufa t'es en sabagé, bah si la te oh. Si la nete azaka na zemi na ngai. Na wanga na ngo. Wana penza lo liberté. Zoeba. Na zoeba ngo. OK. Ouais, na zoeba ngo. Azaka na zemi na ngai. Mais na wanga na ki on take leader na saki ko bimisa ngai ko saboter ko sopa ngai bimisa ngai bien et ko buma pe mouvement. Ti alongo ka sala ni akei, mais kota kenda. Na ebakate ti lelo nde na zako fana non fana ka si ya zo speaking ngai pour zambali yo fana donc bon do yangwana oye na zambina ngai na mfuma na ngai ozileki na ngai osala vengeance wana non non papa non awa te dans tout na fano oza bien awa non te oza bien fana non donc vengeance oyo yende na mfuma na ngai fana non na sali ku yelo kota na fana non s'il vous plaît papa toke malembe faut permettre na pardon s'il vous plaît nous avons besoin makelele noter oui ici là azongi singa so mémoire azongi robete so lisolo si là azali danseuse na ngai oui dans ce cas il oya ko koma sila ko koma na zemi ko koma na zemi na ngai parce qu'on a telega ki atake nga leader soko yoka ina mouvement ya obeta fo makasi na ki proposer te photo longola ngo aboyaki uti simba te il faut izanga bité photo longola ngo pona mouvement ndeza bosoki ba yoki eloko yo eko buma pe move na ngai eko kitanga vale ta ba yoka leader a sainté atake to yoza mukolo yebi par rapport ndenge makambo kenda bango bazumango ngana yebi makambo kenda tena ngasumo yo landa mama musique te papa ozana na bona problème bani ko condamner nga na condamner ote na lobinde kaso ba maman na condamner ote kaso na yebite na escroté makambo zolo banga na yebite ila tanga yokoma na zemi alobi to longo na isi to longo la boy na isi te moi isate sila yoko kanga babisaka na mona ke suna mouvement to na voyager na ngai kabi o voyager OK on a voyager na OK na ngaboma na ke na ngamatadi ngabite o voyager ndenge ni fuza kaka o te na ozala awate sika na mona souci la te na tinda ko petit sœur banini aluka ka epa bakamane amona na te na tuna ba danseuse mususu bo si la ndenge to mona ke souci mais ngamona mutema na mona ah pichu akina borna ngabo wabi mina pe brisque awa wali bumbo ilo wa leader banini na mouvement ya sarasoni na mepe kubanga
Mais nous surtout quand na minute azolo banaki yele kasila. Yo zale kasila. Est-ce que yo famille basilo yebaki yango? Na yebaki yango te. Ngana lina ko bando tambola na banini tena bando tuna ba famille ke o famille intègre hein. Tukutana na répétition par rapport parce que nous avons comme il y a zo petit frère asila. Na omona ngo yana go omoni yo za petit frère asila. Zela papa. Papa. Omoni ndenge s'il plaît papa. Omoni ndenge banda kolinga sila makasi. Ya mon bolingo wana oyako plus on peut pas les gars la sœur baza les gars. Vous voyez maintenant? Donc si la kufa akufa na zemi na yo abete la famille na ye. Moni skoli kamuzo là maman. Donc yo ozale kasila. Donc si la ti anzali. Donc nyo soto bando lo ba yalo. Nyo soto bando lo ba wana yalo puta. Baboli do yelo kana vina rapport de trop, yelo kana vina rapport de trop. Bossa pourquoi ni moi ya pourquoi ni moi tifina ngana. Nzambe na ngai. Biso nyos que toyebi te, atale fa yebi te. Non, s'il vous plaît. OK, on sakai na. S'il vous plaît. Asalu yango. Soule. Ta ko pousser ngate ata to kabwanya. Na luko tipes no sotu na luko. Ata na molili na. Non. Mutasali mabe. Mutasali mabe. C'est moi qui te fais comme ça. Non, s'il vous plaît, Fallon. Pardon maman. Pardon, s'il vous plaît maman. Ça va. Oui, maman, bonne qualité. Non, non, ndeni. Moi te le besate pour ça télé. Moi te le besate. Soule. S'il vous plaît. Nadenga. Bah Ndeko. Je crois nous avons compris comment sous la guine orchestre il y a papa l'ambition pas maté parce que il avait un problème et il y a pas qu'à vengeance on a ndengina naï. Bino mo moni o makambo lekia. Vengeance on ndengai. S'il vous plaît madame, to solango sima. Tana sale le. To voyez ba suite après mais tout ça ma bête. Bilobi o nyoso to salaka ifutama awa. Tukote me kozali koya mais moko na moko zo lesolo mambo elekia. Merci beaucoup. Juduric House, nulle part ailleurs. La Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Waouh! T'as la piste de monsieur Amneni. T'as la trône ya ba marié. Pas table ya boui. Oh, t'as la ma verre na biso. Verre à champagne, Isali. Verre à vin, Isali. Verre à maï, Isali. Et pas la biso. Ma pèse à un champagne à verre à maï. Parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower. Mais événement balinga l'espace vert. Dans l'endroit na biso. On a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day. Nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya ki ba mariage na biso to. Parce que tous merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas les obota te, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là on y a eu 5 ans, tout ça la nuit pour la tout c'est une